Bon, un message dans les qui tous la la cala. Mon père n'a pas souffrance. Pour porter un plus, pour t'allier, pour faire moi quelque chose, pour accompagner, donc il faut la team à Wanae. Et ça a été que matanga ezali mais bino boke bazandu ba fait comme ça on le voit en fait mon boy. Oh ben ba le bela nous sommes na moi na mbali bitu bokola na bitumbani. Mobile nanga akufeli mama leki. Il ngana keni matanga wana nazo sengela mbasika na bongisa suki. Asana mbongo te matanga na ko kenda ngote ale pesi. Yamba cher na matanga et comment va taper. Non. Bonjour, bonsoir, la balanyon sur Abisso Podcast. C'est moi votre humble servante, Elle Mara de la presse. Moi, ça m'a coussé. Moi, ça m'a kické belé autrement dit la plus courte de la presse. Mais ça, Kobenga, la Maradona d'Afrique est toujours dans le milieu. Là où je vais une émission dans le salaire, remercier ma boss, la notre boss Ronnie, boss Yannick, sans oublier notre caméraman à Londres, on a checking Bambo Tebele. Pourquoi pas remercier moi, mon ballon, si ma caméra n'a pas Josué Mbungu, Babi, caméraman, film vraiment film à Jésus. La PC Bambo Tebele, n'a Abisso Nios, vraiment Abisso Podcast. Yabiso Podcast, chaîne des actions pour le soutien du peuple. La chaîne d'Abisso de Souara, Pena, Wanabitike, Tokenara, Barfelin, Pessara, moi, Soukali, moi, Miliki, oh, Palinga, Sourabana, moi, ça va pousser vraiment au bangate pour contacter sur le numéro de la bande de cash, vraiment, Zambe, Ako, Pambola, Binoming. Voilà, très chers amis internautes, à tous avons on a commune à Mongafula, à Wato, on a découverte, théâtre, Pena, Lobela, les Cambos, ça, Pena, Passi, la bande de Ronios, la Pena, si j'ai dans le ezali matanga ndenge koma na Kinshasa tout ça les constamment différence ezali de matanga ezali na kala na lelo donc na solo nga moko te fona tam ça balade na nga moi 3 ou 4 personnes vraiment to meka ko décortiquer si je na za na nga lelo matanga ndenge koma na kila bina tango kaliza so yimu da kufeli au moins la muto là ta souci à muto akufeli aya matanga akopesa mo eloko ka ndenge za melelo koma so yimu ta kufeli bozo na matanga mais bozo ya susu bo pese ba charge ani na kili bo bikande bo memango fo ami mabino na ba ameli sabino ba musu ba senga na ba transport donc yango senga to lobelango lelo na chaîne na biso ya biso podcast donc bo peut mi biso rigueur te depuis que la même morale na mo réalisateur Josué Mbouvo sur le côté Mbola to luka moi ba tuto so na bango par rapport à sujet na lelo Elle Mara a créé Akara ils ont créé toujours donc nazana collègue azama mon confrère vraiment aza Jarou de la presse. La préférée qui paye to partager na to décortiquer sujet oyo parce que yep outi ko kufela outi ko kufela ba réalité ba matanga ndenge le kara Jarou de la presse congolaise. Bonjour. Bonjour Hermara. Bonne santé. Ouais, Dieu fait grâce. Angola nzambe to peut to kutani sous lelo. Voilà. So ki nzambe to kutana te. Vraiment. Na pesi mbote na ba landi scène na biso podcast. Na kolo scène na pesi ba mbote be na cameraman na biso te sali. Bon. Na yebite solo to obenga to betima soni na yebite yumuto bananga na tonga na yobanda tonga na yebite. Vraiment, merci beaucoup Jarou de la presse. Nazana moi si je moro boye awa par rapport à matanga nde koma na Kinshasa. Tout ça dit constamment différence ezali na matanga des arana kanel lelo. Ateke yo pesa mo na kinomini mambukenda. Talisa biso nando. Et ça la ndeni pour matanga lelo comme matanga comme la fête. Mutu so ben c'est na fête ko yate. Alors préféré ya matanga. Ateke yo pesa journaliste mon confrère toro décortiquer la si joka ndengeza. Donc premièrement sincère mes condoléances na ba famille nyonso ba kufela ba maman ba papa ba leki ba noko donc mais aussi c'est condoléances na bino na pesi condoléances na venanga Elvis Mavungu depuis Lemba mes condoléances na to kufela grand frère na ye ya Jano Chisali et c'est que na pesi aussi mes condoléances na famille wana nyonso mbimba. Alors ça veut dire que biso peut être repère des mamans maman zol ba oda vraiment très capital vraiment très important les lots to ba souté non mais ko zonga muke mwa sima na kala tono la ba oui na biso no la wana lopongo na biso parce que mandala la beauté neni boye bukundi eki nango pe normal mais le air to comme la révolution ba salle comme mobi ba salle de fête ba salle matanga comme ya makamo ko ma compliqué voilà matanga remplace sa fête donc na passe comme la masanga na fête et comme la masanga na kata matanga vraiment au moins avant que ya mo vraiment qui écoute nga kutu nomba ya ba soutenir par rapport moi pour to kufela moi quelque chose n'est à par rapport mais moi ba ya msu bazwa na bango ke a manene bière voilà ba ko me pele message après matanga to vanda vraiment yo ko la maman botinga tu qui na pelo matanga de maman comme mystique donc après on le besoin ngo ba ya biso ba ya yeto ko kilelo kilelo wana ena mamebele kilelo e bongoli maram o ezara bien
Et dans ma bien comme ça on bien. Et dans ma bien comme ça on bien. Et comme ça on bien pardon. Ça veut dire qu'il y a deux ça maman boy. Au baya mi ba comprendre en côté. Net ngai na matanga mère na biso tozalaka. Au mona ba tumusu baya vraiment que non azela ka ala makwanga. Azo manji. Ba musu ba salbe ba emporter. Voilà. Taka na matanga sala emporter. Aki non peut c'est bon on a parlé. So na tuna parlé. Vous avez fait matanga lo bani. Vraiment. Ya matanga. Donc mon kilonge baby pour mon kilo baby. Na osenga pour mana ba ministre na biso ya ba ministre ni sous ba so maman on peut se bien té. Na ba kontina biso ya mboka. Ba zongisa biso attendre procès zalaka. Pour procès zalaka soki muta kufi tanga kota kana mort ya tanga ça directement leki. Maman qui na confinement a tout ça qui bon somme da kufi à partir à mort et kemba moro. Mais comme ils se sont passé biso 30 comme OK dans la police ko senga quelques minutes ba ta la bata ko na des fleurs non. Il y a d'autres créer marambo de créer mutu matin comme dépenser trop. Donc dépense matin les qui na fête et les qui na mon attend à l'université et les qui nyonso. Donc pour nga na mon senga ba ko nyelso mboka ba me rapport la ndama mwana eto tika ko vanda boye na matin aux journaux dépense le sale. Et on sommes cercueil. Ah, tu commences à la métropole, tu commences chez les bambous, tu commences à la nini boyo, tu n'as pas le boulot. Au connaît la caba 1000 au matitico, ce sont une salle. Ça le caba 1000 bah c'est à Tilicolo. Non mais Sabino, à Tabino Moro. Diaro de la presse, différence des alliés au matin à Kalandé, Zaki n'est l'élo, différence des alliés. Différence c'est ma casse. C'est une moins différence voilà. Différence t'as pas de différence à moi par rapport à la salle. Voilà. Na quand on la salle de la salle, ma salle matin matin. Voilà. Na katano la ba mère na biso ba père na biso ba ndono na ba lopang. To te mandala la boye nini boye moi katafa pesa la raté batanga wana. Dole la ba botte na biso le lier si to kundi. Ko so m'appelle liboule dans après comme les lopeti. Liboule na minute so kunda mutu faut au bon ça prend la rabe faut so liboulu. Voilà. Ça va pas. Peut quand même ma concurrence. Et ba kundi na korbira ndeni. Voilà. Eh korbira on za boye. Eh, vraiment, je suis un peu de temps. 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 Ça veut dire que la différence de ces gens, on a différence à ma casse. Même si c'est fait, c'est un mariage. Quand mandala et le batanani ministère de soleil wanga na fait rigola c'est un signe ya matanga mais c'est un bilaté tu es moka tu ko buki pena mandat to lo na le pas de clôt sangi to ko pena ba fait faire manger salami mais le lieu comment bonté le lieu jeune fille à mboka jeune fille à RDC à mboka nyonso soka sali fête na yo on a ça de fête té et que salama bien té donc faut le les cas ça de fête papa so le ngo to mona vraiment que non muta ça la fête ça na ba requer mon na mutema donc faut là ata pena que côté internet pena boyer a comme mon internet développer sur makasi donc ata la azali pena que côté pena boussole aluka pena ça la bien na kata boussole a côté pena belamba bien ata ah ninga la te lambani ata faut la te lambe le qui est là si on a quand on m'a nde bandi on a biso ba musulman ba za so muta kufi ba tumbi na bango ke na bongo ezara malamu to ezara mabe te wana mamu ya religion na bango na kokota vraiment te parce que naza na baza pena na yebi pena mamu na bango te mais pour ngai take congolais atake congolais oyo yebi pasi ya mamango nezala na kotuma ndeko na ngati voilà na kofona pe fona honorer ba ndenge moko boye magia mamango ko na ngoso ndeni mais on a yebi par rapport que neti mère nga da yaki bongo na ona sala ki pona ye ekokaki o ba ndona ba sala ki ko na wa te mère nga na tumba ye la te betoko to ndenge ni na buka ye buka so lokolo sala bono c'est pas ça na ko sala ngote parce que na yepe na ma religion na bango mais o important ça que non ba konzina biso ya mboka bola na situation na bozung sa biso ta ndenge ba boisa vila bazalaka et bembe koti na mort ka direct la mort ke to panzani ka na mort na mwana chez bango ba dépense wana ici là. Merci beaucoup Diaro de la présence quand on peut attendre belete pesara moi il lobana a suka la moi que dédicace pour attendre ça na bena balade tout ko be bande mususu to panzara nteka ndenge zala na pesaka moto na batutu ba sepela Rolanda biso Rolanda Air Maradona moi ça mon kusende mo lo baradon donc na pesi moto na famille na nyonso na pesi moto na Dorcas et ce que vous allez cette personne na évolue na pesi mbote non donc na pesi moto ndeko na tout capacité de la presse peut-être ça là tu donc na pesi moto ba le Diaro de la presse donc on est toujours là nous amène na yebi pesa biso musala do sala pour to panzara toujours samo na ba balinga biso aux important
kuna maman na botela na fierté sala o mone ko gipo na yo ko sala te pour le kamuninga donc sala ka o mone ko kina sala pona maman na to pona ndeko na to pona camarade na yo moko boye donc ezala bien pona merci beaucoup maman. Merci beaucoup Jarou de la presse. Voilà très chers internautes, donc continue toujours kotam sa balader na biso par rapport à sujet to na lelo différence ezali na ba matanga kana ki lelo. Donc, bon, c'est bien maintenant dans le barca, il y a un podcast, chaîne des actions pour le soutien du peuple. Tout ça, toujours bon, je vais connecter dans un bloc à la minute, dans le bloc à la tout pas de teke, merci beaucoup. Voilà, très chers internautes, il y a un podcast, chaîne des actions pour le soutien du peuple. La chaîne, il y a un son rabat, il y a un ticket, il y a un barca, il y a un sungara, il y a un orphelinat, tout ça, il y a un don, tu peux savoir moi savon, oh, pas l'inga sungaba, il y a un ticket. Na moi biscuit moi bonbon bo bangate bo contacter biso numéro za banque de cash wala vraiment nzambe akopambola e bande roso ba lingo sunga bana bitike tozara na chaîne biso ça ba découverte ba sujet sur les alto décortiquer on ka ndenge za on a préféré le ça pena tout décortiquer sujet na za na vraiment par rapport ya ba matanga ndenge comme na ville ya Kinshasa vraiment na Kisasa matanga comme terrible donc muso beng se pena matanga oyamba na fête royate donc na préféré na tam sa balade na sona bande ko par rapport à sujet na nango mama pas mu penser na bitu ko pesa biso mo temps to soirée par rapport ya sujet mbote mamoza kande comme nani Dorcas ba dodo o pesa biso mo temps moké par rapport moi sujet mo na za nango tuto ye bakaka est-ce que différence ezali ba matanga kala na lelo o ezali ko oui ça biso différence en différence ezali ya makasi na matanga oya kalo biso to ba sera kato ndo ko yiba na mikie bando cha matanga ba bembe so mutakufi na morke te mais lelo et comment so mutakufi bembe na morke to comme osela ngo da ba programme fona ke zando na sombela ngo elamba sika si fona sala boy mutu oto zo landa fo luka mbongo melisa biso mais na sera kalezara bongo te biso même si ba mama biso ko so betela biso masolo wana ndenge zalaka ezala bongo te mais tout to komi ko kamo makambo ngo makasi mutu so ya matanga fo luka zo elamba siki c'était donc ça la débat baba oh mabale bela to mona mwasa mbali bitumba bokola na bitumba nini mobile nanga akufeli mama leki ifalenga na kene matanga wana nazo sengela mbasika na bongisa suki asana mbongo te matanga na ko kenda ngote alepesi bitumba libala pe panzali mais alaki matanga elambaka yo sana ngoko la to ke matanga keno matanga mais la moment où ezala su bongo te Atati to lobeke mukonza mboka sali bien ndenga tse matanga eleka na kaka mais mususu ezali ezonga na basali comment obtia bango su sali bazui sali batie bembende salaka to ezara na rythme mukonza mboka memela biso te eza matanga ya kasute ke vanda na sali ndenge ezalaka ezalaka boke bolali na tongo te ba oke morke ba ke ba kotikala na batikali tango ebembezo eleka ni cimetière bino boye wana oka yebi ke ngana landa ki kingandi na ngakangisi groupe na bango ba ke kovanda ngape na landa ki mutu na bakangisi groupe na bango ba ke kovanda muto bino bolai na matanga ekomi ke melisa bino lisusu vraiment ezala bongo te pe wana bino bo sapé muto komo préférer matanga ke fête oyebi bo pone sala bon ngape na comprendre te so batu poni biso ba congolais na ba congolais to za boy babi kilelo ndeko mibo kasi nyonso komo ke kana nga kilelo nyonso komo me nga kilelo mais nzoka ndesa bongo te muto biso to landi na matanga photo luka to lukele moi quelque chose to simza parce que ne pese courage mais biso ba congolais to za rasu bongo te to koma kende to kende boto ke na projet ya yebi te ende to ke bon fafandi sa biso so ko vandi si bango te to yo tonga siko yebo ndoza so okufela no na kufela ko so ba yo landa yebo sala ka ba rythme ngo melisa bango to beta bo ba 12 kala ndenge zala te nga sala na ngo te beta ba 12 sa bona na mbongo te tonga kote batonga te poani eza ndenge na biso ba congolais siko par rapport na yo en tant que vous appelez congolais vous amboka na biso par rapport à rythme o ndeko mokene matanga message ndeko pesa ba konza mboka ba luka biso solution nini pona makambo ekomi na Kinshasa yango nga na koloba boye ndeko nanga journaliste bakonzi batano likambo oyo likambo oyo mokonzi mboka soki ebembe elekana presque bato ebele tosepelaka na biso na yango tomonaka te dépense edimine mais edimine te eza kaka mais fo kotelemela su likambo ni toolobela mabala ebele ezokufa pwani soki mobala akufelaki to mwasi fo elamba sika otala mobala tia apesa causation asombe so elamba sika pour ezopesa babulu yeke fo batela biso makambo oyo donc elaisi ke mo baconquérance pe comme par rapport pour la matanga
concurrence ezala makasi et concurrence ezala makasi ko yo ke matanga ndeko na journaliste ola telamba sika te et comme bon fola taka esika fola taka esika concurrence c'est comment makasi voilà concurrence c'est comment makasi en tout cas la CP ngo tambusi micro na likambu oyo na saka na posa ko lobela likambu oyo ponga na matanga nga somba na ngela mbasika te pona ke ko lelisa muningela mbasika ni yo ko so ba obo tonga te po batonga na nga ko tukuna na za kuna te na calculer rentre bana na calculer muninga kufuna te lambasika bongo bana na osela nga bango rentre boni bo merci beaucoup lobi bien lilo bana so ko zali so pe ba dédicace zo ko pesa ba dédicace na yo biso do tamusa ba par rapport à sujet ka ba dédicace dans vraiment tout cas panga ba dédicace na ko pesa ba pesa ba na mbote Chancelvi Soraya Noëlla Fleuricia na baleki na nga mibali on a lingara makasi Jordan Jérémy Chris Daniel Kelmi Lourde Dago na Kamara nga Belle Rende ba dédicace dans nga yangwana. Voilà, merci beaucoup, très gentil. Message na yo vraiment partagé. Bo kinende ko uti ko no babi ye penza po na ye ko bombo na ville Kinshasa et ko babi sala. Parce que matanga eza bisika o foto lelisa moto aza na pasi. Eze sika te biso to ya to ko masuko dépend pas moto ngo asomba biso ya ko mela alesa biso nende ko biso jaru de la presse uti ko loba. Ba musu ba wa na ye matanga fa grinoter kaka. Donc so radamete fan de l'Owana, on t'appelle le Tebi. Donc, si bon côté, tout ce qu'on toujours comme ça balader na biso luka bandero par rapport à si je dois non vraiment. Nous azara show binga za show. Maradou na toujours na millier nous sommes no kala mingi te merci. Mbote mama. Kombo nani? Ben. Moi Ben. Onika bilamba. Onika bilamba. Na mona o déranger hein. Te o déranger te. Bon, bolimbi sipenda na ye mwana yibata mo minute par rapport à sujet autoza nango ilelo. Teo ça la sujet à matanga ba réalité matanga ndekomi na Kinshasa na lina ye ba est-ce que pas na yo différence ezali ni matanga ezaka na kala ndenge ezali loto différence ezate différence ezali makasi to ye ba pe différence en différence ezali na matanga na kala ezalaka mutu akufi bakundieka bongo nde tomonaka misu batiena bakitikwana bake okunda voilà mais sikone minute oyo ekoma mutu soka akufi faut boluka ba cercueil ko pe misu ba ko cercueil cher mais mutu ya kufa kene de alibela cercueil cher ba bilamba cher na matanga et comment ba tapage to mo kene ba concurrence oka groupe na ba lobana te jour matanga bon kuna ba lata bien bon bisu kuna photo lata bien donc ça mabe boke pe kuna bokutani pe bien bon comme kuna mutu ngbolana na matanga melisabino asala bodo ezaka ka passe matanga lo vraiment de comment to kende mabe to kende mabe en tout cas vraiment mukonzi pena atala pena mambele kalamboke za kitoko te fu ba changer bon comme pe kuna na butu matanga pave morte ngo comme bokende bolali okape bana jeune ba jeune na butu sali bitumba donc nande ba pekisa matanga elle la mali soute na minute ezonga no kandema pour ko louer ba salle ba jeune pe okende whisky ba mela donc ezonga no kandema différence pas ça na mwana nga ngote différence na mwana ngo différence ezaka ne matanga ela la suna ba salte e bembela la lisute brokete botsa so ba nini mais à part wana différence ezate ko ndenge ezali na sera confinement mano za bembe mambo eleki d'autre part ezali nango bien ndeba zaki bele ba jeu bembe ileki mbala moko ba pe bo fona te po sera na ba bar ezaki okangama voilà sera na bien na minto atako mukunda mboka na biso lobiki matanga ela na lisute na ba mapangu na ba sali mais biso bato toki lalaka mukinga toka kinga na kufa kitoki na sali to lali ba jeune pe o sa pe des autres ba ba tapage za no kana mwana te lo ba la différence entre kolala to kolala te donc différence personne za tina c'est no rande mort voilà besa mo lo bana suka par rapport à attaque kinoise bon lo bana biso suka za dans l'état ta na kama kambo l'état ta na kama kambo do za pena bien tinde to mima na za pena bien te comme na matanga boke kuna misusu bitumba bazoki ba panzani donc atala pena mboko pena bien donc mboke keno kama be voilà merci beaucoup voilà très chers amis internautes bozo bande ko ndenge bazo panga neto décortiquer sujet na biso sur tali mingi ba réponse bande ko na biso zaka ndenge moko bazo ba ka différence ezali ya makasi matanga ka ndenge zelaka na lelo mais rythme auto kende na ngo pesa kitoko te nebi ke ba konzambora ba yoka pensa biso ba tala émission pe ba partager vraiment et sunga pe biso pour ba luka biso solution par rapport à matanga ndenge komeli de biso elle m'a couffé na minute sur la couffé liko na lela mutu akufi mais na luka su mbongo pona melisa ba ike aïe
toujours na milieu to cité to soko bara ko tam sa balader na biso pour nous décortiquer sujet to na lelo ya matanga. Donc vous a toujours branché pe que notre chaîne na biso ya biso podcast dans une émission calamité. Merci. Bonjour papa. Oui, bonjour maman. Bonne santé comme bonani. De Kimeza Ngonga Jonathan, Kombonanga Jonathan. Ok, papa Jonathan, en tout cas, excusez moi toujours penda moi tant mouké par rapport à sujet to ça na on a sujet ya matanga ndeko comme na Kinshasa, te pas na yo est-ce que ça na différence ya matanga kala ne ki lelo so pe différence les allez ko pesa pero pesa la rato comprendre on ça bien. Ah bon, différence c'est vraiment à propos de matanga vraiment eza makasi. Poto bi ke kala ba matanga ezalaka ke yo ketala mutu boki vous en a souci de quoi à koufeli. Voilà. Mais le matanga comme le roi lié moko donc il y a un spectacle. Vraiment. Ba to balata ko ba sa père le roi ndeni. Donc il m'a longo donc to ba ketanga le matanga eza suma mawate. Voilà. Donc il m'a vraiment longo. Yango na vraiment la dans ngopé. Yami balé. Au mona ke mutu oyo bino bokeli matanga fa bo soutenir ye mais bozo nga ya bimisa lisusu pona bino omona ke kalezara bongo te kalezara so boketa na mutu bo memele moi quelque chose donc maman wezali mais siko vraiment ba réalité commandé mususu to ebite to mboka ngo zo kena okufa ton siko pona on bandero musu bazala ka ebembe mbala moko baki kokunda na biso de rythme zo kende bato na baleki biso to biso leki bango. Bon, ok, kunde bimbe mbara moko, libosé ça na mo impact moko boye. Voilà. Mais siko eza souvent un impact té. Ata ba okende me bino bo ba fandisa bato, oh mais lisa biso, ça la biso boye, boye na boye. Donc ça ne va pas. Donc différence c'est dans ma casse. Ouais. En tant que yo pena moi na kinsiko par rapport ndé ba matanga comment message ndoko pesa. Bon, un message nanga ka ke tozongela ezeli la kala. Solo mutu pe na za souffrance, bo porter un plus, bo kei bo talier, bo pese moi quelque chose, bo accompagner pe donc bo lati mawana e. Voilà. Ezala te ke matanga ezali mais bino boke bazandu, bo fait bo commission le roi fait timoko boye. Voilà. Bilamba ba concurrence bilamba te. Matanga était pas mo bo vandi mawa. Bo constater ma muninga. Mais auto mona lelo eza ngote alors il faut tout changer, tout zongela bizali to zango ya kala. Voilà. Souci nanga vraiment yangwana. Vraiment. Vraiment. Merci au sugi nanga wana ile ba monsieur ezate. Te na sugi nanga wana vraiment. Ezaka ke tozongela ba makambo akala ya ko soutenir mutu et non que ya ko faire ko dépasser mutu wana on ça na ba problème akweli ba problème ba parents to moi na kufi mais ma bino ça dépenser pour bino c'est pas ça vraiment si ezake il faut soutenir mutu a un problème yende faut soutenir mais ezali yona na mona na sepela na ngwa tamukete na otika ko soutenir en ngote voilà vraiment yango merci beaucoup merci ya ba dédicace ezate moi mabanga. Ouais, nga commandant la pesi ba commandant nyoso ba yebi ngai na marché central na pesi bandeko na ngai tozana bango na misala voilà maman mingi maman na nga mama Elisa vraiment na seke pena motema na ngai na bandeko ba yebi nga batikana masevo ba lemfo mukoko donc baike ba zebele pe na cité pacifique mobimba donc Bambote belle. Voilà, merci beaucoup. Bon, kindenge papa commanda utiko loba par rapport à matanga. Donc eko sala malamu so to zongi la rythme auto sala kana na kala ke mutakufi toza na suscité toza même sur ba groupe ba association zalaka ba maman bazama muziki les aka ba muziki so ba membre na ba mo akufi mo bazana souci au canceler mbongo po ba pesa yi. So moi ça tikali veve faut canceler mbongo pesa mais le comment moi ke mutu atikali veve bazana charge mais bozo ya po melisa bino lisusu ezo sunga penalty zo ke kitoko te mais to suki wana te to soko bakaka luka bandeko to décortiquer kaka sisi to nango matanga na Kinshasa ndenge komba donc na ozunga bino kala mingi te merci beaucoup. Mbote maman. Mbote maman. Kombo nani? Ma Beni. Ma Beni. Limbisa pour na dérangement ma Beni to na sujet moto na awa par rapport à matanga ndenge komba matanga ndenge komba matanga ndenge zalaka ndenge komba et puis peut so za moi et le moto robakisa moi mu na pipi pour ba Hollande biso par rapport à sujet et ça bena ki to makasi. Vraiment et comment ça passe matanga zalaka place ya mawa lelo koma place moto okene boma nzoto asomba bilamba abonga do batala donc batela biso likamo vraiment. Tout bataler la biso likambo et puis ça biso passe. Et puis ça passe comme terre ndeko ba faut ça ba dépense.
donc bato on aura fêti donc à lata à célébrer donc kuna donc comme on aura fêti place à mawasute donc ça la biso va au passe ça la passe au Koufeli aux en a passe mais oh lugasu bon pe o mais ça va yike donc et ça vraiment passe batel absolu kambo balobelango vraiment yanga na ngaka na bat ba iska ba konti ba yoka vraiment balobela oyo vraiment pour matanga ta place à passe jamais tant que yozaki muninga okufeli to ndeko faut luka moi loko ko contribuer na muninga mais ezaki oke bomanzo na bilamba donc ça vraiment passe et yanga na ngana bakisaka. Merci beaucoup message et ça vraiment partagé bonjour kaka ndenge ba maman ba papa ba ndeko bazolo ba par rapport à sujet to nango il ko la essayer ba compte faut ba trouver une solution moi pas ça mu pantia attends le ba sujet mususu mais on a sujet mususu mote mais oui que maman to zara de na chaîne biso podcast lo ba déjà maman bonne santé kala normalement toi na biso bien par la grâce de Dieu toi bien maman limbisa to mona sujet mo par rapport à matanga yo matanga ndenge zala la kana ndenge komeli des choses appelle moi il ba par rapport au bakisara bon en tout cas l'été na biso face à tenir vraiment rigueur makasi pona matanga et comme le quoi fêti et comme le quoi concurrence moko boye et bembe soke kufi il faut que ka koluke loko pola to ça la bien et comme le quoi concurrence na ko swa na bitumba ezo keneka nyonso tunzela moko bon l'été na biso face l'effort mais kana nous ko bongisana nous kota ba matanga wana ezo sala pa kitoko te suko neti biso bato oza na ngote c'est mo kezate nous sommes on po bato nyonso bazwa kaka te neti nga na zo orphelin na kufela baboti na za penza orphelin tout fait nde na zaboye siko so na za na ngote c'est que mona pousa pemela baninga baza na ngo ezate en tout cas l'état face à makasi pona biloko wana message la ya suka ya message nga suka en tout cas na CP makasi be mission bo faut la kaka po ezo tambola po et découvrir mama mususu oyo ezala te na kimwenza en tout cas na CP makasi ezaka ke ou mêler ezala kaka na CP na. Merci beaucoup maman en tout cas toujours ko bakaka ko décortiquer sujet to nango pour na ba matin ani maman bazali a to pesa bango temps ba pesa biso ka moi différence wana vraiment tout ça toujours branché connecté na chaîne biso ya biso podcast Maradona toujours na milieu kaka ndenge ezalaka mbote maman kombo nani kombo na mama Mimi iboki sujet na nango lelo na yoki par rapport à matanga nga vraiment na koma mona pasi kalezala so muta kufeli o mona lokola donc souci na muta o tala e alati souci mais lelo koma yo muto za na souci kufeli musu tuna mo muta kufeli souci ezate be akoma luka ndeni azo bambo koto so parci par là alata jour ango amelisa batu oh et comme le quoi fête matanga ezala bongo te na kala ndike koma lelo donc eza ko tout bien te na soni na autant na belate la bato ba na matanga différence ezala sous tena mutake fête na mutaye matanga il faut différence ezala entre mutake matanga na mutaye fête bon que c'est faut mais ezala lisute voilà eza passe siko pona yo ba konti ba sala biso ndesini ba longola rythme komito to ke na ngabo déjà nande ba longola déjà ya kolala et ça déjà moi bien pour ekitisa moi ba dépense mususu na ba tapage mususu na ba buzoba mais batala na on ndenge ba ndenge ba kokosa lisusu pona ko éviter ba biloko wana neti lele komio faut la tapembe pembe o ba $20 mwana nyoso akelo luka $20 moso parents na ngote ya kolata mwana akelo luka mwa mobali to nini po azo moya kolata bongo ezaki to te batala biso likambo voilà merci beaucoup maman Mimi bosuka ni ba maman ba lobi zo sa pena kitoko te quand nous ça ba découverte toujours découvrir ba sujet moro toujours développer toujours décortiquer pour se pesa ba boni na biso ba s'abonner na chaîne na biso ya biso ya podcast ba on va s'abonner tout ça réaction tout s'abonner tout liker moi commenter moi partager on va dans ça la biso pesa biso ba force ya ko quand ça ba sujet malambo ba découverte ça bien des sujet les autres qui n'ont pas matanga ba mwande ba zo loba surtout ni maman beti c'était à mami mina oui ça ma pena bongo matanga mona teni o bling bling o teni o noir o teni o boye babilo to ba teni zara mingi na ba mabala ende zara libala to fête anniversaire mais le look teni kotiti na matanga izo ke kitoro penate repesa mutu invitation fête mutu royate mais so mutu yoka ke elle m'a akufela ki akeluka mbongo asombela mbai yaka na matanga ba elle m'a ba mona ka late ko le ka batnus ba yaki wana tozo ke ne pena ngo kitoro te donc si bongo te tout le moi tête moi suka après to na biso par rapport à sujet tout ça qui nango ya ba matanga ndenge komba na Kinshasa donc tout ça toujours branché pe connecter la chaîne na biso ya biso podcast nozo ngabilo kala mingi te merci beaucoup maman mbote mama kombo nani kombo nanga mama Yvonne
Maman Yvonne, te dérange moi mouké, tu as mon sujet moi tant que vous appelez mukolo moi implice robak ça m'appelle. Tu as un sujet moi par rapport à matanga. De matanga, ndenge zaki na kala, ndenge za lelo, ça appelle moi boulou yeke. Pona yo rozong sabiso nanu na ki kala po na biso na ki lelo et ça la maman différence avec ça biso bien. En tout cas, muto akufeli. Esengeli batu oyo baye ko talaye ba soutenir ye. Voilà. Ezate ke ye muto akufeli lisusu abanda ko lesa bango abanda ko melisa bango te. Voilà. Bongo ezaki kitoko te soki boye kotala muninga akufeli esengeli bokende bo soutenir ye bo memeli ye quelque chose. Comme ça boko tike pe na esengo. On est comme ça muto akufeli muto faluka mbongo amelisa donc c'est que wana eza mabe rythme wana ndeko meli. Te rythme wana eza bien te. En tout cas, esengeli ka ko soutenir ye ko sunga ye soki osungi bosungi ye te sikoyo bokotika ye asali perte makasi pe azana souci ya makasi tango bokosunga mwa ndambo mwa ya biloko mwa mbongo ekosunga ye pe kopesa mwa kimia voilà so ne rythme comme si bakonza boka ba biso solution pona yango eza bongo bakonzi ya mboka balukila biso solution po eza malamu te mutu akufeli jamais osalaka dépense lisusu obandi kokunda obandi kolesa lisusu bato bazoya kotala yo na matanga te bakonzi ya mboka batalela biso likambo oyo. Merci beaucoup maman, message vous à partager. Voilà très chers internautes, abonnez vous sur Yabiso podcast, chaîne des actions pour le soutien du peuple into lobaka chaîne à munene sunga vraiment. Chaîne vraiment ils aura la souci à bana bitike. Chaîne ils aura les kanisi ya repé ça mo na bitike ata mbumaloso ata miliki. Le bandero to ba sunga bana bitike to benga to ya to sunga bango vraiment ça qui to makasi. Ndito lobaka to kina sujet oyo et c'est to décortiquer en par rapport à balader on a tambusi. Sujet zaki matanga ndenge komeli. Depuis que si la chaîne a bien va découverte bah si j'ai tout pensé quand ndenge zalara bozaki bela rolanda nga pene émission lelo na sima caméra na sabongona mon réalisateur Josué Mbongo moi na mukena bangenge na bi cameraman na filmer vraiment film à Jésus pour apprendre à pesa ba remerciement na ba boss na biso so boss Ronnie boss Yannick sans oublier notre caméraman à Londres wana checking ba mbote bene pesa ba mbote na ba boy na biso so ya biso podcast wana mo ba vuvu nanga bon séjour à Kinshasa à toi Elodie la maintenance de Bundes mon alimana solo mon alimana solo so ça na kini wana kalamito do kuta na zo ba pièce wele ngai na pesa mbote na mon vieux argo makaya na France na Paris sans oublier ma famille mialo qui a mis en Allemagne chimie en Paris ma petite sœur chérie Sephora miel pourquoi pas la pesa mbote notre cadet Andy mialo wana mon base qui mointa ba 0D ba gloire ba Khalifa en tout cas ba petit na ngani soit qui moins vraiment la plus ba mbote na bino bisika visual bino tout compte ko s'abonner na chaîne biso à la prochaine émission tout ça va découvrir ça bien tout voilà si j'ai bien ko se payer ça ba abonner na biso ça la exercice mon commentaire mon partage mon like vraiment kaka ndenge zalara na bi que là toujours na milieu ceux qui n'ont pas coupé ceux qui n'ont pas zongé na rozara de soit télévision ou téléphone na bino quand moi je vous dis bye 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 ceux qui n'ont kanisi bolamu na yo elekela kangai osali ya kokamo odua give an exchange koma ko yebisa ngai liwaya sondi mapepo ngana zwa bomo ya sekwelekela kangai give to Caesar what belong to Caesar yebi solo kumu to pesa na nkolo obimisa ngana mulili opesa lilo